mais bon ça peut mama comme sous neti ba mikanda zala stitire ne mobile azala le ozo le kana télé beta teni ba mission mususu o lelo ba goma pe lelo abwa ki saper mo saper wana gangi na komi saper te ba yeba ke kapanga la zala déjà c'est yango ngai certification on nga ngo ya lamba ya ba komi pe ya John Galliano adresse ma mnyoso ngo mutatekela nga oyo eza facture yango facture yango pe ya kombo na nga eza te o soki ndenge nini osali so ndeni eza na makambo nango nyonso omoni pochette na tie ezolakisa donc facture etambolaka bolia mosusu bakokasa mo tricage facture yango oyo donc oyo identité na ngai na cerveau sinya kosi oyo bato baloba batuka pangala nani akosi ça peut faire que voita kozala pe na voiture ya ngolo kozala pe na ndako na ngolo batuka pangala soza ndako na ntongo na kini ngo côté papa muswahili côté ya mama ben kolo wana mibale et joue un rôle moroboy www.potonapoto La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service. Poto na poto donc tobeta lisolo poto na poto tona site moko na poto et puis na kati ya poto donc nyonso se passer na poto na kati ya poto donc nyonso poto na poto ba bi 3 fois w hein www.potonapoto.com. C'est une affaire de pro. 3 fois w.potonapoto.com ngana zawana yope luka ozalawana ba information nyonso oh na Scandinavie oh na Bangladesh oh na non Yougoslavie et Kabwana oh papa wana ba infection eza ba mboka infection Asie du Sud oh ba formation ba mboka ba staphylocoque ba gonocoque ba hydroquinone ba bon comprendre hein? Poto na poto 3 fois w.potonapoto.com ba mboka cité papa oh omoni Mike na bomara garçon mora oza garçon garçon mora na Bangladesh na bomara na makambo so komi na aéroport à Bangladesh bacha photo na nga wanted pour na makambo donc ça se passe ici hein 3 fois w.potonapoto.com qui toque la mine donc vous journaliste Saint-Esprit nous avons toujours match qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto pour la mémoire animée. De tout ça nous aura toujours nous sommes en poto tu as ma saper au international tout international na Europe baza na Afrique baza na Amérique baza et na Asie baza on a mis saper moko au vraiment na carte ya ba marque ya ba mindele azotambola azokota azobima azokota tomona ki epe na marque ya ndeko na biso moko ya depap akotia bakini na badefile komona ki epe na trophée
au Vesac, la pesa qui bat tout le monde qui est pété, tout le monde photo na trophée ni. Le tout yambi sa père wana moko na bombi combo. Combo muto yeba, boyeba combo na partout kapangala. Apena na groupe moko ya Miss Ranson, Ligue des Champions. À la président la bango, tout solo là, taki partout kapangala, le onin partout kapangala au sala. Pour ça baby, to yebate bah ça peut venir voilà vraiment que bon ko sabi tout le monde va saper pour goûter image pas comment na épée saper. Puis pas la tarane ba marque ni ba DG ba nini ba yoji na ndenge na ebote. Mais tu yamba pour tout kapangala ça biso ba saper ba komia toujours yebate ba saper ba ni belé na bana na mikona ya ba koko to bimi e ba bimi ebele. Ndenge za la kaka. Goûter image la satno partout kapangala na boko nanga ya mobile na droite. Nazopesa mbote botare la tindinga la tisha bata télé bati patuka panga Ligue des Champions. Bien l'ami Dovo. Ah bah bonne année depuis bonne année les qui tout mon année. Ah oui, c'est vrai. Ah depuis 2016 tout ça émission soka oui oui. Ah bah voyage ndende ko nga yo ebika mingi musala. Bah voyage musala. Patuka pangobi qui va tout batalo bien qui va tel sima biso qui va au moment be vraiment patuka panga la sima biso boy ficha papa we ba l'ami de vos moni biso to abana la musique qui dit la musique c'est viva la musique wenge musique pour na idéologie pour moni lelo na poto mututu akoma na playboy mututu akoma soki danger ndenge bato balobaka mais idéologie mututu auta en Afrique aye na poto donc les papa bazali toujours ba condamna qui est pour na bokabwani ya wenge yemo lisusu avant dernière à quoi que no kufa tout ça na bino ba émission na Pantin je crois pour na préparation ya hôtel il y a 3 jours ya grand hôtel au babete na jibe na wera yepe mutasangisa lisusu ba petit na ezali pe image ya suka oyo président de la forêt tikala na ngo pona image avie na na jibe piano patuka pangala batulio ba monio na kim ba monio na braza isa sumo mki na braza kundo sani na braza omoni l'ami Dovo biso toza ba professionnel na sa na bra eloka moko pe suna panteka wana toza na ba Claudine Kinwa na ebisaka yo l'ami Dovo moni musalo toujours sala il faut suivre zala pour les autres olobela ba papa wemba to olobela ba keste mais ba ekpe na musala ba sala kit ba age ngo pe biso tozala ngo mo potole mso ekosa biso na ndenge ya ba age mais ku voyage kande tozo kendaka voyage il faut porter la tête porter le mbongo te faut porter la tête lo mona mutuna yo parce que lelo toujours ebate to kende wapi parce que to ça ba biloko toujours sepela a na mukila mundele mais na bamboka na biso il y a des souffrances malgré to la sabilamba toujours ça nini eza profession nga pona nga eza la profession nga sala eza métier nga parce que nga sala mankina bato ba yebinga eza na famille eza bandeko eza baninga bakamwa na bango te po bayebi ke eza nango makambo nanga ederangera ni mwasi nanga ni bana nanga ni bandeko nanga musalo na salaka nakendaki mpona korepresente toujours mboka nde tokendaka na 2016 tokendaki na papa bon malheureusement papa tika biso na 2017 ezalaki hommage ya papa wemba ezalaki to bazwaki kote na biso bazwaki 5 personnes mais batuka banga na kati yo te rappeler nga biso le monde 2016 na yambaka yo donc na suma pa wima na braza beauté image to ça moi pose mukie beauté image to la ça otia biso image ya patuka pangala ya papa wemba kufaki na braza ndenge batombola ki patuka pangala na chipoi tolanda le cap c'est Kapangala Chikoy. Faites ma câble, ça c'est Kapangala. Le cap c'est Kapangala.
à Paris. La délégation ivoirienne. C'est oui, la délégation ivoirienne. Le Japon. Japon, la délégation ivoirienne. C'est bon, c'est bon. La délégation ivoirienne, faites vite. On applaudit pour la délégation ivoirienne. On applaudit pour la délégation ivoirienne. Merci beaucoup, Naboté. Image les meilleurs des panels Sarabino toujours. Même Paris, Karazara, les meilleurs, Azapega, Amour. Foisosmo Banda, Rebelle. Merci beaucoup. On nomme Coco. La personne Moteska aux Ali. Parce que Paris va tout bataillon. C'est payé, parce que pendant 2016. Mais il s'est rappelé sûrement Moukela, toujours un moment qui l'a rappelé. En 2016, au Kenya, on ne peut pas voir. Il y a 2017 au zone. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a 2016. Il y a 2016, Pesa Abiso, remise à diplôme. Il y a icône de la SAP, na Papa Wemba. Et Papa Wemba Zwaki, icône de la SAP, excellent icône de la SAP, sapeur, musicien. Nga Zwaki, sapeur, mannequin. Tu vas parler au Cameroun de Tchelo et Major. Merci, Pena, Poto na Poto. Talara, tout ça à Paris. Poto et Banana P. Paris, partout, Poto na Poto. Ce qu'on a 2017. Ce qu'on a 2017, nous avons nommé l'émission en 2017. Na 2017, Tokene na frère Nangai, Didier Nzongo, le roi de Yodi. Tokene na Brazza de Yango. Tokene na Brazza, va pesa biso Oscar Oyo. État que ba meilleur sapeur ya monde. Donc Oyo siko na COP. Et na COP. Siko na COP. O wana le na FC Bango na 2016 na Katiote moto na Nzambe. Bote image rose loko yo. Oh ezanga babenga ke chololo, ça c'est du John Galliano. To sola mamba linge. L'aide na yaki na 2016 na FC na ba on a na COP ba comprenalité. Mais Didier Nzongo akendaki bampa na batu soto boy ko lobela ba on po ba accrocher biso. Mais là ozoya o leko lo babilamba faut bongisa pe makamunyo soto ba donner parce que elambeza mamba ba noble. Mais lelo sikoyo toujours comprendre que yango mona ile tozali pi babiloko tokati na Brazza na ba Abidjanais na ba Sud Africain na bato ya Centrafrique na bandeko na biso ya Brazzaville viezak la loba ke toboyi basapi oyo comment déranger bato. Oh, je suis bien habillé puisque marié. Je suis bien habillé puisque soki moto asali anniversaire ne soki ndenge ni baloba. Oui, ça par exemple on va petit na biso ba Hollanda. Toi na ba no banga yisa biso. Do betongo c'est matricage. Bien nous pour nous le cabaton ba osala mango yo na Didenzongo bendenge ndenge ka ba ko ponara ba sape ba ibele na poto wa no ponara yo na Didenzongo. Bazwe ba ma sebele to boy na biso ne ko lobela batu parce que mutu so otanga kombo na eboye azali na ba panne na e aye faut réparer ba panne na e pa na yo. To mo boya ba parce que congolais mutema mabe komi mingi. Yo minga o me mabatu. Wana mona na sap. Na monde à ça, na monde à bino ya journalisme, na monde à ma monde tout, ba politique makambu tout. Mutema mabe koti na epite épidémie nini pe na nzamba sunga biso, le roza pe musana na nzamba ko tchape bat na ba prière.
Attendez, tu vas viens à biso, leader Francis Lola. Tiens, petit nous la prière, tout le monde a monté ma malin parce que toi on a besoin de qu'il n'a rebellé. Mais massa msusu, azane compétente, ane na teni na ye. Mais bon, il s'appelle Mamaka msusu, ne tia ba mikanda, azala stitire ne mobile azalara. Le ozo le kana télé. Télé, ezan radio te. To boite internet sur lelo ba to akomi ko ignorango po ba tupe ba koti na mbutu pende biso to le la monde ça mais ya on te bimisi biso to roza ignorate biso tout ba gims ba petit belé to ba comment le pe ba grand star to bimika na ba internet yo mais sikoyo il faut rebongisa ba donner poto ke na ngope musika faut zapper na muta boule de loin lelo siko boule yango papa makei keser akei cerveau sakenda siko ba lelo za génération na biso mundela otala biso tu connais ce que génération ni bobe ngone nes na musique 4e 5e bino ba pecho ba ye lelo le amso ba ombi ba rodiembe na 5e génération molenga na beta teni ba mission mususu o lelo ba koma pe lelo abwa ki saper mo saper wana gangi na komi saper te ba ye ba ke kapanga la zala déjà voilà banani susu bi obukutanga bango mekendeka yuna didenzo na didenzo ngonde mutu azalaki compétent na mamba mikanda na mamba nyonso ezalaki normal po mutu abengisa biso na alobaki yango na publicité alobaki ke mutu aza ba mikanda te pas de voyage réseau ezalaki yango wana comprendre que non ba saper rebelle balobelaka blama na Paris position na bango na kobima na vie Afrique ezaki na bien ayiko papa mbakufaki te partout kapanga obi ki ngazo comprendre ote dona didenzo papa wemba azana bana na ye papa wemba na saf na ye o babingaka ba kaida mais nini yo na denzo ngusute premier bien denzo nguboke na cimetière denzo ngukutu na mona kyo denzo ngukutu ba kutu nini bango baya kate bango baya omoni l'ami d'ovo toza deya ba mikolo ba age to komi nango eza so ba age osaka na vite omoni vie eza vie ma miso ezomona mo makambo ezomona yango ba benga vie sikoyo omoni eloko tuninga eya motu ya mingi omoni to kene na 2016 poto zonga 2016 2017 kutu te dide nzonga ngani te ponga ndem na tika na cop yo na 2016 ngam na tika na cop na ndeni cop mais yo omoni ba image ka otie ya tipoi le bat ba otala ngo ba mona le na kite na tipoi sin papa mba salaki yaki déjà que makambo nyonso tu etikali awa bokonzi tout etikali ba matala tipoi pa mateo za moto na nzambe siko papa wemba le bazwaki papa wemba côté na ye balobi neke na sima na yo derrière toi il y a beaucoup de sapeurs mais pesa biso 5 sapeurs papa wemba za écouté bon mituna na so boza banani pour moi papa wemba ba masse belé bon moi vraiment déclarer ba sapeur parmi les 5 papa wemba avec les 5 il va tiko na 4 te ngani bazoi nga ndenge nanga sapeur mannequin parce que je travaille avec Vienangai connivence bachelor et un maître bachelor depuis longtemps to travailler en aïe avant to kende bazoi biso na Canal Plus na ba massa tout ba bazoi ba on ndenge na ba on pe bazoi nga ndenge nanga mais sikoyo papa wemba nde aboye ko sangisa makambo na professionnel na makambo susu moi eloko lelo tiko totika na mo ba charge ezani mutu azali sima papa wemba po babengaki abima figurant na clip akomi sapeur oh mutu papa wemba bwakaki ye ouais album eza ya suka ya papa wemba forever ezali na forever oku babwaki batu te maître d'école papa wemba tika ye ba explication tout alobaki génération ya génération atanga ye mwana nyama na kombo na ye so batangaki yo te ezangaka pangala te mais papa wemba ye moko to solo la ndeza ava bo voyager réunion banini bazo insister papa wemba na simane za ba saper ebele balandaka ye baza na besoin ya 5 saper ba billet peba to za ba to bazwa ba to costaud na 2016 koko waya vient nga lire miela fiesta makambo ben mukasha masa ngambila mikilise filizioni dalizioni na chobala bazwa ba saper teka ki opo bazwa okara boy po sombaki po lelo sapa mwe baby
to comprendre te ndeko na ngai na kende na vitesse na ngai nano na toujours comprendre pété et l'eau nyonso pe za tiré s'il vous plaît toi na poto parce que pendant le monde en colère on comprend bien te colère pendant bato ba simplement ça quoi te eza le roi yo musala na bino batu lelo ekomika ke po batala ifatika mutakala faut batala kaka fois ba no finga afinga batu afinga ba parents batu toza quand même na mukila mundele tieli biso eloko po faciliter biso ba makambo beleza akati wana okobima nango po komi na monde pe ba yebio mais loko biso toza ba africain faut to batela pe ki bantu na biso wana que respect moko pe fo ezalaka eza tege mutuka ba sape ba mobima roi mayebo lelo vandino ka boy po osombaki ale na Paris ko ba otala oboete na komi sape ngai boye na leki boye conseil na opesa pe bandeko no muso conseil soy mutu bakola nae ou bien mobile nae ou bien mwana kazi nae aya te na Paris a tia miko boye ke okomi sape il faut banda ondima batu mais mutu abimi lobi boye biete biso to banda to beta ba bagara na zenicha wa blami dovo ba concert a minene a biso to défendant bilamba parce que panga toujours mon ba o sousne et pour la Congo wana botie ba drapeau ba carte d'Afrique tout ça oh na 2015 ya on a matin na on a tipo iti pona ke ulaksa ba na Afrique ke o ya tipo inde yango na matin na on a likolo tipo yi na on laksa na Afrique ke on a zo ke pa mundele na planète mode na Cannes na 2015 na avril 2015 na zo eloko ndeza la kaka musana bino pe bato tricage bazala na ena na image nanga yokuto mutu poto na poto bote image so otela biso ba image ba mona ba image tout poza ba preuve si ngapela nga bote image a otela biso image uzaki na ba ça peut on ba ivoirien ba congolais nous besoin eza mélangé voilà bote image a otela biso image tolanda total ba bisa perndi image loba tolanda na image avec beauté image meilleure de Paris tolanda. Ils sont sapés comme jamais. Ce sont les hommes les mieux habillés de Paris. On les appelle les sapeurs. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant vous les connaissez. Maître Gims avec son clip Sapé comme jamais ou même encore Stromae sont des icônes de ce mouvement. Né au Congo, la culture de la sape part d'une philosophie assez simple. Même si la vie est dure, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, il n'y a aucune excuse pour ne pas s'habiller comme un roi. Le terme sape est l'acronyme pour Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et c'est à Château-Rouge, quartier parisien, que les sapeurs viennent trouver leurs habits de lumière pour s'ambiancer. Sapeur, tout le monde peut le devenir, mais il y a des règles. C'est un problème de goût. Si vous aimez les couleurs, on peut mettre un truc comme ça, regardez. On peut mettre une cravate avec un truc comme ça. Et une pochette là. Toujours. Toujours la pochette. Ah, toujours. C'est les accessoires indispensables. Chaussures vernies, couleurs chatoyantes et costumes sur mesure. Le look est travaillé des pieds jusqu'à la tête. La mode du sapeur est en pleine expansion et même les stars du PAF y ont pris goût. Antoine Decaune avait fait ça. Il est venu, mal habillé et tout, il avait fait exprès, bien sûr. Il a dit, bon, habillez-moi, c'est vous. Il a défilé, il est resté au moins 1 heure, 2 heures. Il a essayé tous les costumes. Mais la sape ne s'arrête pas qu'au look. Derrière ces costumes extravagants, tous les sapeurs partagent un code. Le thème de cette conférence, c'est aux sources de la sape, sape et valeur ajoutée. Ce code, c'est les 10 commandements de la sapologie. Tout sapeur doit le respecter. Parmi les règles, ne jamais s'arrêter de saper, ne pas écouter les ignorants, ne jamais céder, mais aussi plus sérieusement, ne pas être raciste, ni violent, ni insolent. La sape, c'est le respect. Quand on pratique la sapologie, on n'est pas un voyou, on n'est pas un bandit, on n'est pas un drogué, ni un alcoolique. Parce que le sapologue, c'est un éducateur de rue. Là où il y a les armes, le sapologue viendra dire non, arrêtons les armes. Faisons la paix, arrêtons les armes. Portons plutôt la cravate, de ma cravate, je te donne la cravate, moi je prends ton âme, on jette. Et moi je te donne la cravate, soyons propres, car la propreté chasse la maladie.
En 2015, la SAP quitte sa terre d'origine, le Congo-Brazzaville, et crée l'engouement médiatique en France. La SAP apparaît comme une nouvelle manière de concevoir le monde. Pour de nombreux sapeurs, elle est une nouvelle forme de revendication sociale. Voilà, merci beaucoup Patou Kapanga, Patou Batalio, Jojo Naimene, patron de solo, la pétion motre. Yo tout Batalio vraiment bah image mais Patou Kapanga monde qui la image tout le monde na bato tout le la race na comme ça tout bazai wa tout monde qui baza wana te roi yo kokina comme le roi la réfugié mon groupe ko tana groupe mon groupe bende ni Kapanga. Te za bongote, omoni l'ami Dovo. Omoni ya na benga ba saper communautaire. Omoni de l'homos to sala no kaka na pantin. Ba saper salima mbutu ba saper na yebu na yo chakimia. Na bilena na loba na bino. Le na bande ko loba ke bango moko ba oyeba place ba somba bilama ba. Moi je suis parisien. Ngana na kenda Italie. Na kenda na yebi ku tout membre ba internet yo ya ba yours ba ni Facebook na professionnel. Ya John Galliano. Sikoyo, lelo ba saper alingi ko créer boulte. Lelo to lobela ba papa wemba, bazali soute. Ba kese bazali soute. Ba cerveau si yakos ba soute nana on remplacer bango. So bisote. Il faut be bisoto ça lelo mo boyke. O lelo bipe ba petit ba oya, ba lobela pe ah vieux cap c'est asala atemwe lelo mo boye, ya bien na ndenge mo pe boye. Nyo soto ezalaka mabete. Ya bien zalaka malamu pe zalaka. Mais ce que ba massa ba ngo créer ba ngika ke na nganda na boîte na sori nene au meli 96 sori buiti si so ba benga ngonini au telemi na on château rouge ngana saper njora ne saper ezala ba stiti mo bo folanda bien on ba papa ba na ko système comportement mentalité idéologie faut ça saper faut ça na frime saper ko ya rato ba mona roté chaque jour aux artistes art et esprit. Bango so bazwa ngole msusu ke po bayebana. Siko batu tusko tozo comprendre te ka tout monde yo na groupe yo za ba communauté ba saper tout bazalaka. Tout monde na bango te kuna. Parce que baza ba communauté. Moi je suis international, icône de la SAP, icône de la SAP. Patou Kapanga comme icône de la SAP depuis quand? Na ibisa ki o ka geste o izo funda oyo ya tipo na kiti papa mba larguer nga masolo nyoso tout. Abi ke petit ça va espoir déjà ça va to kende papa mba ibisa nga ke petit. Basi ba yebi yo na musique ba yebi yo na mamba bilamba mais to yemba na proclamation fo bandi mayo na sefa bandi mayo na kin. Mais ce que lelo ba te belé ba yo lingika osali plus de 30 ans là. Ou l'acception que ça pas tout le monde ça pas tout mais par mon nom on a besoin d'une félicitation tiens bien habillé ou la tikitoko merci ça biso ou la tibanini ba marque ni no télé mina ngonga zo mona ngana na bona mona akale me bato ba mona te bon moni papa Mbalobaki a télémaki kaka il était comment ça c'est du John Galliano pour moni batricage ekoti trop fait maintenant comment bien John ye au Paris ba komi John Galliano ba farti ezali po biso sola na ba farti biso toza ba to sumbiri technique o saper sogi pompier o sogi nanité ba farti ezali yango ngai certification na ngango ya lamba ya ba komi pe John Galliano adresse ma munyo sango mutatekela nga oyo eza farti yango farti yango pe ya kombo na nga eza te o soki ndenge nini osali so ndeni eza na makambo nango nyonso omoni pochette na tie ezolakisa donc fartire etambolaka bolia mosusu baokasa yango tricage fartire yango oyo donc oyo identité na ngai na cerveau sinya kosi oyo bato balobaka mais serole biso toolata bayodi bango bazalaki na bango te mais bango makoya kolakisa kaka kete tolakisa ngo na beauté image ya mona o patou pena ngai yo a partir ya bilamba na ngai yango oyo po tosola partir tokobangal oyo pena total bamona ngo na braza bamona ngo na kini babi Patou Kapangala nani akos bote o fartire ya sapatu o fartire ya veste ba fartire yango o posola ba fartire
tokosola na loyenge te boyeka abone ti toana mboka ntongo olobaka siko basaper pompier basaper Vimbova basaper Sumbiri Tekiri bana basignification na bango oyo ikoni mutu azoloba ti mutu nde baza bapale bayebi ke ikoni mpena soka ye alinga bajete saper pompier banani saper pompier so otali ye mpena boye aza na forme basaper pompier me alingi akota kaka saper Sumbiri nayebi ke eza ndeko na yo ndeko nanga nani Kimbangu te bango batekaka bilamba tozolinga tosiko toyeba oza na position nini ou otekaka elamba ou otekaka elamba omoni nga mutu fona explike yo yo oza journaliste bon bato bootala biso omoni makambo oyo toa na poto mutu to alataka na ye mais respect penda na bapropos nde tozokende nango lea mosusu bomona mabe oyo aza ikone na bino bolimbisi mais tozoyeba souplesse toza te toa na poto quand même tozala mpe na respect ya koyeba kozala stati na yo saper eza nango profession te nde bozoloba mais mpo ani bozoya yango lokwa mayebo so olati elamba na yo mese tie bien habillé tofélicite eza oza congolais ndeko na nga ezaka ifo koma saper ekomi titre oyo nini yango bato akoteka boteka na bino sikoyo ekomi marché na bango ti nde na leki boye kapanga na leki so mpe naza na greko na nga nakomotekela bacivile po biso bato obeta ateni tobengaka basoda kester ari généraux kester nakoma poste ya vie kester ya vie kesi kisimbi donc te ya papa emakutu te ya vie kesi généraux po papa emakoma bagene na some papa emakenda asala déjà oyo akosala vie kesi mpe asali mais soki ekomi nde génération ya kapangala donc tous les sapeurs azolata aza kapangala basaper pompier basaper Vimbova basaper Tubi basaper Gigolo mpe bazali saper Gigolo oyo mokomosu na lobango basaper bakomisa basi na bango bafemme sel basi bakotaka balikelemba mpo basomelaka bango bilamba ya che bato kopangizaka mpe ya sobi ya lokuta wana émission wana nasala ngo na petit non chinois de Paris bon moni eza ça dépend greko ya mutu so mpe bamama bakoyede biso esala biso bien parce que baage oyo tokomi nango eza so baage osakana nango te bato ebele le mosusu baokomprendre te so bakie baafrike baomona nde bamboka na biso bato baokemba tosola na loyenge te omoni alobi likambo apri te me alakisi ka afartir bato bapanga nga na zo mosu na eloko moko saper moko aloba ndekono mpe saper aloba saper afe kovwata kozala mpe na voiture ya ngolo kozala mpe na ndako na ngolo bato kapanga so oza na ndako na lopango na kini omoni lami dovo biso toza bakongo nga aza mokongo kote papa moswahili kote ya mama kolo wana mibale ejoua role moko boye te bato le mosusu bayebaka te nga na kapangala bon omoni bamosusu tooloba boye me na kini baolakisa ngo pa viezacle pa ya ken piana pa pitopale honorable nazopeselaka ndenge oloba ye tosola idéologie mpo bato baomobunga tu omobeta bango filmwa filmu na ndenge parlement omoni sikoyo lami dovo ngale nasalaki émission na nga awa avant nakende afrique nalakisa na palais na nga awa place na vanda awa bato tout na basaper bayebi palais ya kapanga na monde mobimba nalongola neti communauté soni saper ali boso alakisa palais pavillon na parking na ye na relevé banquet ya bana po omoni sap okokufa pauvre sap eza jete po saper amilingana na koleka mwasi sikoyo yo le olobi ke oye na vitesse omoi vitesse ndenge esili na périph batieli biso 70 yo olingi okende na 80 atometa chaper okanga comme contravention na autoroute batieli biso 110 ou 130 mais yo olingi otambola odela omoni sikoyo makambo yango tozoboya yango wana bapale eza nango tokoloba eso bapale tomoni na bandenge biso tokomi baekoni boye soki okosi eza kini eza na poto baloba kosi so oza nango nango te koya toya batrafic de fiance nde tozoboya trafic de fiance vous les congolais tolingani te poani bolingo nde tosenga ke tozala bomoko soki osalaka soki nini sala Sumbiri Tekiri na otobetelo maboko amasala na teka biloko ya bien mpo tosoutenir yo bato mosusu basomba mais ezala te ke tose mélanger biso nyonso tu ndenge moko soki oza grand saper problème eya te oyo eza ya poto oyo eza ya afrique na diplôme oyo papa oyo batika ya ndako na ye nga aza nango na ndako na nga siko
napesi bango sous accès ya oleka na télé po o ba olekisa na kin accès ya saper bana mukile banda po papa mbale asala génération na e ba kese ba nani ba viena so ba kofiolo mide wenge pe yo ya na makamnango ba lekaki mais ngape na ye na mamnanga saper a déplacer ba télé ya par-ci par là et yati na ndakune na kisasa ezanga. Merci beaucoup Maître Tchoura Moma imbatable Maître Tchoura Moma imbatable babi wa pinga garde corps na ngai privé yena Tony Mukumbusu contre celle babi Maître Tony Mukumbusu papa ya Bénédicte wana ba garde corps na ngai privé patu kapangala batu bazotala bazo comprendre ba moni ba image ou l'accès kinda ku ba mona ki ba image ou la bateau voyage partout dans la chaîne à étranger ba ivoirien ba camerounais aux oleka partout kapangala mais ça na moni Air France na zo ibate Air France on za nini a repé c'est sur la beauté image billet to kende ki chasse ou bien ndeni ou da bien nino je kende ki na déjà ou bien outi brazati yango ngate non et c'est une question pour un champion. Pour moi, la Ligue des Champions, viens dans des champions, Caps Kapanga, merci dans retour. Bita Gisombe, te billet au nenge zaboye, ezali faina kenda Bidja. Pour na mamba papa emba place au papa emba à Dayaki na Bidja, ba o comme ça on place papa emba. Parce que bateau magie système fato qui na bande on a Brazzaville. Na ba Didier Njongo abi ki azak cassé à outil voyage ka mingi teka na Massazon asu na Afrique. Pour le 13, avant le 13 juin, anniversaire papa Mbatoza Akin. Il y a une question pour un champion Oyo. Bato Baloba, Basaper. Bazouan de numéro na yo. Bazouan numéro ya poto na poto ya l'ami Dovo. Ou ya poto image. Billet yango yo. O aza saper compétent. Oza bilamba na yo. Oza nini. O FNL la bato wana o ya ba mindele ba français wana na leader à Magie System. Ba occupé na bango hôtel makamunyo surtout dedi benga 5 ans de silence vieux gobelisha yango na eli bango to boyi ba makele le kara toujours nga grand saper pe eza na cérémonie fo sala po ba benga yo grand et ça ka tête aussi to lobby trop to fingani trop to gagner na biso pe lokoti ole to finga na lokola ba amike lokola ba tutura na potote sala et loko o eko sala communauté implice. Parce que les autres, on a bamboko. Nous avons une crise de partout. Tous sont dans l'ONGT. Tous sont des leaders d'opinion. Il faut tout le makambo oyo. Ba petit batou ba na palepe o irisa la bango. Les longs à kenen na king. O ima mninga soleil na télé. Ba o lo baba zong sa musique a problème ezate. Biso to rana ba musicien. To sola na bande on biso. Mais sikoyo bango pe na mboka. Ba sala biso pe faveur. Ndenge bilore baneko keni. Pona ko aider bandeko. Tokoma bloqué voiture moi ezate et l'orobo moi ça les ate business moi ça les ate to aider ce ko bande gonde ce qu'on est le biso to ke na ba avant le 13 juin faut naza na kin naza na del papo kuti naza na JC Carlo chaza italien naza la na vient na d'hôtel man munganga ya bilamba naza na bachelor naza na ben mukachale mola ba Gladys Weston la princesse na ba mère na biso première dame de la SAP Rose Samboga photo ke na bato belé quand même tout le monde appelle na mboka na biso pe makambo bien to ke na ba payaga ndengwana te toza besoin pe ke to se retrouver biso mo ba kolo mboka ba kolo king o toza na poto po ba poto na ba ajo na rolobe su poto te po fo mo na loin lelo siko to mo tambola ba américain to sa film Black Mick Mode toza ba star ya américain ba star japonais mais on a mutema mabe na bino ba saper bozo comprendre te na rozela bino ba saper ya ba japonais ba saper ya ba américain ba saper ya ba français on a oloba na bino le na loba na bino na yaki na cop ba comprendre ki ngote tozo ba communauté ebele po sap faut intégrer tolingi ka tetika ka pour la biso ba congolais po ba la tsa biso mode za biso te mode ya mindele so zongi na voix normale nde to ganga bo za démon ya au mona mtu soit esprit faible alors ça n'importe quoi pour na mamba bilamba ya moni biso ke avana yana le kaboy kento angolo vero ki ba ebi switch fait ba ebi ba lifanto yo to ebi ba lifanto bien oh kutu na on a dédicacé ma fille Camille ta ça 10 ans ça la fête ya munene il faut ba tutu ba ya po ya momu te si ça filme pour filmer
nazwa pena ba na ngai na mère wani mambala ya lo chocho siko po batu bako mutema mabe na ya tia na filme na yebi tricage nini oyela ngate mais to tia na biso batu neti ba ser na nga ba Christian na kwasa ba ser na biso ba pepe akudi ba ser na biso ba moni génération ba oya po yo bango ko kosa bango te ba Claudine Kino ba Loris la Congolaise ba na génération na bango lelo ba Kardasha ba e bango pe ba na génération na bango mais ba ser na biso wana ato lobby nga naza danger nga naza nani okokosa bango te neti na Suisse ezala pe na bakonzi nango vie na biso bagobelisha baza bavie na biso badiedi benga 5 ans de silence apesa exercice ok aye na bamodi ya John Galliano boya nango bozoya nango te mais leo omona obaluka nsima boy sumbiri tekiri mwa bimi onga grâce à pengam na banda nango Biza problème là ba sapeur sumbiri tekiri ba teka ko bende te l'ami Dovo omoni ma mususu toza poto toro ninga ba sapeur ba bimalwa mayebote faut likamba conscience na mentalité pe faut ezalake li tout pe faut ezalake naza sapeur toko solara mamda lo ngete ne teko musique au 5e génération voilà 5e génération ça n'existe pas la musique et ça te oh ya solo hein mais oh papa leg na bangoti papa bango ye nga yem tatigila biso charge na musique atigila wewe ngala ba to talo bazo comprendre bazo mona wa patuka pangala na bande ko tu ya WhatsApp o ba na parole kwa boyo kana raté bana nyo kuna boyo kana na bango pona di depenzo musimo za ni smwa gia yo to mona di denzongo na braza so lo ba sapé nyo yo kana na bango na pa di tenga yo kana na mutu nyoso tu mais problème ezande ezanini batu mona obenga bango na benga bango ba au noir batu ba comprendre un message au noir ti oza responsabilité parce que responsable oza ka millionnaire ti faut être stable dans la vie toza batoza quand même na poto ezate ke eloro moy ba no fingisa batu nyonso tu po boza kombo moko tout le monde a un moyen de transport mutu a moto azali mutu a traza mutu a tramway azali mutu a transport a commerce azali mutu aza pe véhicule azali mais nyonso tu eza nini transport a commun mais lelo pe ba saper ya on azo ebiso tout à l'heure lelo ko mona lobby bo mona o bardi lo ose a komi saper o mona susu o soki nani abimeli soki wapi a komi saper o igor ngoma a komi saper saper ezali kamba bota manango bandanga apesa position ke babota manango parce que nga ya kokutana nga makambo na kombo na makambo nyonso tu baneti ba vie ba modogo tchafa ko fe ba ri papa kitata bana ya la Firenze le nani fondateur à la Firenze ri papa kitata to nga yusko ndingo tenyo na pena pour to comprendre bien ndingo tenyo bla mola tse ya nini eza ya 2015 2016 2017 probablement tout mola tasema catalogue papa catalogue de sto la kisango trop o eza basali yango na or abunya na kisangani batoto a mama banduku wa bendi botale loko bien o eza c'est du John Galliano eza ba pièce en vie donc privé pour Kapangala donc eza so rumeli na couturier o senga ponga na artiste na o voyager pour to comment un problème ya piraterie na bato bakenda ba système a pichompi tozoye baté na ba sumbiri tekiro tozo déclarer sikoyo ogola te loro no boy et même na kine koma bazwika pause na émission de to sala boy mais lobby na tongo la mi Dovo comprendre te komi mamoro 12 ou 15 bango sko balata ba pièce ya on to kima ba yodi parce que yodi tozo ye batem ezo mema biso wapi lelo sko komi na ba moskino lelo mona mutalati griffe bata yux baza bata ba internet wana yux batu mususu omona ke ateka gelamba ayebi po elamba so comme na dépôt bato parce que zonga moshino eza ni dans de konona ni caisse ila na na bata eza kimbangu te nga ayebi na ngate parce que omoni moskino te yokanan alata na ye yo jiza ba ngano muna mutara na identité na ye o na yebi te za so 3e fois ou 4e fois zwanga na John Galliano ezaka ba journal po e ba kosa na ba motif e kosa raté pe toza à Paris biso toza na Faubourg Saint-Honoré ou Montaigne
so bato ba taba mushino za mabe mushino mushino na ngoma bete ngape na lata ngo sonne na ki en Afrique pour na ba accessoire oh oui accessoire nabi omoni elamba eza ba tendance confondue omoni na beti boy bolimbisanga bandeko botala pena bien. Ça c'est du haute couture. Oh eza mambote ki oh ba G te. Ah ba G to eza c'est du John Galliano. No mo bo mo na bout yango hein. Oh ezali Louis Vuitton. Ah toi un écharpe à Dior. Ça se passe à Noblecité. Omoni la mine d'ovo bilamba misunde mutendi ejijaka. Après nga apesi kombo nanga. Elamba eza talo te, eza moins cher te, eza kozala na mbongo te. Zala na goût, okozala na goût, okozanga pe mbongo. Okozala na mbongo, ozangi pe goût. Mais lelo sape komi en Afrique ba obuleka na Paris. Anini na Belgique to kende pa ba vie na biso ba jacité la tijigolo, ba Francis Roi de Gaulle mabele tika la mabele. Denza boto ya na bela na Allemagne. Toya pa vie na biso José Malwa ba bijou ba toto bazawana na lili pe to okene kozwa ba moroski tenge bazana ba pati boti bazawana tozo recruter ba saper o ba obima ba figurant na film pour moi to changer j'ai Oscar oye déjà na cop vient na tata na king tata mobit de to solaki na idéologie wenge yo benda yeta ke grand saper ya Cla wenge oyo toyo la saba na Paris. Je suis là, icône de la SAP, des aboyés. Tant pis pour les jaloux, merci na ba courage au pesi biso ba jaloux, mais to lingana, po toza communauté moko. Parce que so moi mundela sangani, eza po bazwa solution pour na likambo. Pour na biso ba africain ko sangana, il faut mbutu salama. To zwa idéologie, to ana mukila mundele, to passer pe ba mboka na biso. Merci beaucoup na sponsor na ngai Lovilis, Barbie Lovilis. Mako il a ça, Mako ça la bien. Merci beaucoup na Lovelis, eux jusqu'à maintenant en France. Ils appellent la salle qui toko ya mariage pour la événement nous so. Nous to baka mariage, anniversaire, baptême. Il y a quand Lovelis numéro za no beton na Facebook, beton na site, beton internet au monde na bango bazawana. Mais le toujours n'est pas tout kapangala. 7 jours de la semaine. Ligue des champions, on dirait que tu peux monter, on dirait que tu tout le monde sur la Ligue des champions va tout, maintenant 7 jours on a ndenge naï. On a Flosibert de Belle, aya le Beliango, au Pem Soussaye, aya le Beliango, au Paye, aya le Beliango, mais pourquoi va tout, beaucoup le Beliango, on dit c'est car tu dis bah t'es banane, bazabana wera, banane babana wera. Omoni l'ami d'ovo, bana poto na poto, oto ana poto bana kini bo talanga, le part de la SAP, bamasa bana litonge, bana molokai, bozela, mamboele bien le 24 pour na bien abino le cours, mais pour na ozonga question à Ligue des Champions, omoni nga mo leader à Ligue des Champions ngaye. L'être ben na ba en Ligue des Champions, nazali na ba trophée au terre. Pour les ozara peme na mutu, il faut importer le peu plus. Léo toi na vie na biso de la forêt, toi na papa un bazar sauté, mutotika ne comme charge à Congo, ya musique à Congo. Ba benge fait charge oh charge. Oui la son na mema charge. Au moni l'ami Dovo. Lelo mutu koti partout. Mutu msuso ya kapa wera comme client bois kayo. Okomo leka, opesa information ya wera son, ya maison mère. Oza muta dédicace, oza sori nani, oza ka posa la simawera, oye no olobe la maison mais pour ba mona oka simawera te. Boye debiso. Avant na ke ne braza président zalakia, ngam na loba qui était vient na wera son. Koleka non na médiaté parce que to comprenez tricage koti. Po omoni ba vie wana ba vie na biso. Eza ba Koffi Olomide, eza ba JB Piana. Il faut tout respecter bango. Pour toi ba remplacer msoute ba tikale ba remplacer ba Pepe Kale ba Papa Wemba ba Kesse. Lelo obino bozo ça 5e génération musique. Eza pe. Muto sa fier ndé. Ya bano ba uta eza bana wera
na moko fali na ba masa biso nde tobunda na babouruma idéologie baemeli alias na ndenge awenge bakaludi bamboshi na ndenge quartier la te okomprendre mais sikoyo eza mutu nyonso tu te baautorize ete aloba mamba wera yango moni sikoyo bafardo te komolata wera o mutu awera alobaki boye o mutu awera alobaki boye te wera atindaki ye te oyebike kapangala mutu ayaka koloba mamba wera naibana patu kapangala nalimsani na kati yo bayeba ere batongo balekaka na bateri na bamédia baloba mamba wera biro wera yemoka tozaka bango bela kocourant te aza au courant te parce que omoni toza na poto internet eza sans limite mutu place okesa video na ye omona ngo osutukaka omoni yango na mira mutuke o te kingani staff awera elobi boye mais staff awera la bafigura baza bato pendaki ya wenge pena bazali po ya de wenge et de wenge po lele komaka o na ndenge esprit ya wenge te wenge état d'esprit ya idéologie na isaki la musika la musique ya viva la musika wenge musika lelo prezaza na maki to préparer stratégie nini 7 jours de la semaine ebima po mangonge lekaki to makelele lekaki to na likambo makelele na mamba buzo bayo ebi nga na yaka ochaka kimia na pesa yi batan tozotala mais Ligue des Champions et sur là avec ba preuve bozo ya koloba ba propos ya mamba wera miso batuzo mona matoi ezoyoka so ba yena ba preuve oyo ningisa mboka bango ba bi identité Ligue des Champions oya olo baza leader ya Ligue des Champions ba Claudie Kino baza ba Bardi le Hose baza ba Antometa comme le mec bazali Chabert ba petit na biso Gires bazali on a tangité comme Hugh Clinton mukonja wa mama Paris Hugh Clinton l'ami Dovo nazo pesa conseil ba masa toboyi te ça faisait un problème te koboaka pesa un problème te poto ana poto mais likamutu stiti fwezala wera soka tindi yote soki maison mère tindi yote koleka te moni elo pe to comme na un problème so ba vidéo à direct ya mute bomi po ya akotsa l'ami Dovo po bo futa kuro zo futa biro ezo futa makamnyo so to awa pour la mundele gratuit zarati mais kongola lingi gratuit te po na yebi na l'ami Dovo po na yebi bote image po na yebi kingani po na yebi kapangala te bongo te mboka ekende liboso te po nde eza boyo mpe babenga ngo na kini na ndenge na yo bote mpe babenga ye na ndenge na ye nga mpe babenga nga na ndenge na nga muna moto ayebi ndeni asisa baproblème na bato ne ya kini mais sikoyo toboyi po 7 jours de la semaine tokache nanu affiche eza wana mais na obimisa ngo te nde stratégie ezalaki kobimisa na affiche te de la forêt alobai to soutenir vie na biso auti kotika biso inane na ezokoka parce que les 22 toi na Suisse wana pas vie na biso gobelisha les enfants comme les autres Andy Luwawa petit na biso moi na vie gobelisha akokisa 20 et quelques batutu ba mona biso wana toza ba vie na biso mso ya Paris tozolanda parce que moni wana alifanto na biso moni toloba déjà la mikili les enfants d'abord les enfants d'abord parce que bon mutu bavandi sa biso na mikili bon pe mutu asa biso merci ko ya vie na biso gobelisha Anne-Marie Dibenga ya vie na biso Dieu merci Dibenga 5 ans de silence to solara mamba ba pièce o ebimi ya Dolce Gabbana na Suisse wana le 22 ba na Suisse na Lausanne Patricia Spoutnik mère na biso Yemoko la reine de Lausanne Astrid Mambweni to sola likambo collection to boy tricage garde-robe mututu azara na garde-robe neto anata omona ngoti mais le 22 na hommage à papa Wemba ba na Suisse jet set de Genève Kimbusta kapangalo yo mambo mona na Suisse wana Lausanne nazoya à suivre. Voilà, Patou Kapangala, Tomo Chite, et M. Romokuma Nasuka, na pesa mbote na nga Patou Kapangala, pe à clôturer pour Patou Kapangala, vous comprendre. Le loup Patou Kapangala, tout fan d'Aginaye, pour na bloc où ils en a messa. Le local autour dans le Congo, le local qui en France, na billet ya question pour un champion.
Voilà, nous avons qui pas tout capangala, la question est qui a la réponse est qui est. Na pesimbote na bandeko basonaranga ko bafinga la mino la litro la muka na pesimbote na ambara kuzia masizo d'or venanga rombi toga salon pla midi moteur maman bougie na pesimbote na mère double na pesimbote skozali na pesimbote na batutu o basonaranga na pesimbote na mwasi na ngamta liboso fosi belle de belle maman 5 Cora maman abotelanga bana kitoko ya basi na pesi mbote na meilleur coordinateur Prince Bakari on a sali cadeau yemuka yebi ya koleka na ba émission lo bango site moti internet yetika sala yango wala donc cadeau ya liboso na sali na pina chinoise nga so ya liboso na saki cadeau ya billet ya voyage Prince P yepo na otindo sous voyage ndenge za kaka ndi patuka panga lo ba biso tozana bonzambe tomikita bonzamba tombola biso mais mon singa to le belarango boy il me dit comme na suka a tiré le plateau patuka pangala a telema a la sabilamba a fanda a la sabilamba ne so ngasala il me dit comme na suka donc on patuka pangala ngana tikio osala yo batu batala balanda basepela merci l'ami Dovo tout le monde à la prochaine numéro merci l'ami Dovo merci bana Paris biso tokotaki kobunda na Afrique oyo eza mbala liboso naleka na émission banda na uti Afrique na poto par l'ami Dovo Michel Mbungu donc balobi munano sengi te me bapesi yo 500 € ya feye Michel Mbungu nalobaki na yo na prometaki yo masanga mbila mikiliste bana Braza bana Ponto bana Donesi bana Kin bana Matonge bana Bandal bana partout tous les 24 communes à Kin surtout ba masanga ya Njili na quartier 7 omoni trophée on a dédication mingi pona ba mama o ba bota biso basala biso tozala ba mama nyonso ya monde bomoni trophée ba komi la SAP féminine donc ba tuto bolinga kapangala bana ya Dijon bana États-Unis bana Limoges boyamba inga bien na fête ya papa chéri masa ya Véro Kiri ndenge za boye Paris retour déjà école na bino déjà nazala mboka week-end nazala Suisse na oloba retour bien check www.potonapoto